eza nzembo oyo esalaka pasi, esalaka pasi. Oui, toyebi ke bokabwani ya corps oyo tomesani deja komona ezalaka vraiment pasi mingi. Mais na molimo eza esengo, esengo ya makasi. Mpona nini? Mpo Nzambe alongoli enveloppe wana, alati lisusu enveloppe ya nguya mpona kosilisa nyonso mpo moto moyindo azwa esika na ye ya yambo. Moto moyindo alingi azwa esika na ye ya yambo. Siko moto moyindo wana nani? Mwana elembo, mwana elaka, oyo akolandaka programme ya nkamba, oyo akolandaka ndenge nkamba ezotinda. Soko omoni moto aza koteya yo, me ateyaka yo papa simengi mbango kiangani te. Ateyaka yo programme ya batata te ndenge baza kosala na nkamba Nouvelle Jérusalem. Azoyela yo kaka o libota wana, ebongo libota wana yebaki aza moto mabe. Po libota oyo ekenda na kati ya lingomba kimbangisi bakomama te baza te. C'est la Bible qui dit. Bible elobi yango. Bato bakendaka na Bible bakontinaka soko tanga bango te. Bakontinaka kotanga ba o batikalaka na Jérusalem. Bango kandi bakontinaka kotanga. Donc bango te bakenda biso na bango sito kabwana. Baza na pouvoir na église kimbangiste te. Bakosala o bango bakosala na bakote na bango bakei. Wana o bango bakosala kuna etali biso te. O biso tozo sala etali bango te. Siko so moni muntu moko boy aye. Yo bana batata na bata aza kimbangiste te. Zala prudent. Zala mwinda yo mondimi ya tata kimbangu, bokili mobimbe pesa melio. Tango ekoki panza sango ya tata Nzambe, kimbangista zali mwinda ya solo. Soko zali mwinda ya solo, toza kokende na turbulence ya makasi, toza kokende na vague ya makasi. Yo mwana tata Simoki Mbango, ozali wapi? Otelemeli wapi? Soko otelemeli na nkamba te, ekozala yo pasi. Soki oza na kati, eke obimi, ekozala yo pasi. Yebake nkamba pouvoir nyonso oyo evandisami na nkamba ezali mabongisi ya Nzambe. Po ete ezali le royaume de Dieu sur la terre. Tango na biso ya lobiko, tango ya kosepela ya moto moyindo, tango ya sagesse spirituelle intelligence, tango ya connaissance oyo ebunga biso tango molai ekomi kokoka. Moto moyindo akoma ko créer, moto moyindo azongela ba valeur na ye, moto moyindo azongela pouvoir na ye. Mundele akoma moto moyindo, moto moyindo akoma mundele. Tango yango tozali kokende. Batata bazali kosala nouveau départ, nouveau démarche. Bali ba changer likambo na bango. Pona ko bloquer bato nyonso ya mabe, ko bloquer moyini, ko tika bana na Nzambe basepela. So yo za moponami te oza moponami te, ekoyebana na vague ezoya. Ni baponami bakosepela kaka na nkembo ya Nzambe. Ngai na bino bandeko nyonso tozala déjà préparé. Toyebake banzambe bakufa na bango te, me ba chanzaka corps, balimba kota sikoyo na nouvelle civilisation, balimba kota na programme mosusu. Programme balimba kota na yango, balimba salela yango na corps mosusu. Balimba salela yango na banzoto na bango o mosusu. Sikoyo banzoto na bango wana eza na makambo belé. Nzambe akufaka te me basalaka nini ba chanzaka corps po baya kosilisa bitumba, po baya kosilisa satana. Wasilisa makambo nyonso. Donc tozo kota siko na étape wana. So pit siko tito kota na étape wana, mingi bakozala déséquilibré. Mingi bakokata ba carte, mingi bakotika lingomba, mingi bakolela. Me bana bilembo bobanga na binote. Oboyo kaka bobanga na binote, ngai kimbangu na kotika binote, bobanga na binote, ngai kimbangu na kobundela bino bana, o bana nanga. Alors tozokota siko na nzembo wana. Po papa Simoki Mbango Kiangani, le tout puissant, le roi des rois, Nzambe wa banzambe mokeli na nyonso, abongisaka makambo na ye na tina. Aza kokende na suka ya likambo, me akosala yango na banzoto mosusu. Lingoma pseza lingoma ba jeune bazoya.
ya ba 30 ans, ba 35 ans, ya ba 27 ans, ya ba 12 ans, ya ba 15 ans. Bazo ya la nouvelle civilisation. Potango to te mi mingi me batu bandi medite. Pasi ndeka yangwana. Siko tozokota na mama na likambo. Yangwana fo bozalaka déjà prêt. Boye baka makambo ezoya pona nini po bobunga te. Na yebi ke papa za na posa bana na ye. Yangwana azolinga makambo nyonso boye baka ngo avant na bandenge moko boye. Boye baka ngo avant. Biso ba journaliste tozalaka ba voix libre. Ya ko éveiller mokili bozala prêt bobongama. Batu nyonso botanga na ba Bible wana selon Jean selon nini selon nini. Mais batu wana baza ba journaliste baza ba messager. Ya mwana ngape mama balenda comme messager à 4e génération na yeli bino ba message bolanda bayini bana ya satana balingi likambo ebima te baboyi yango ebima baboyi yango ebima baza kotinda bataki ya ndenge na ndenge mais papa kisoloke lokelo Charles Daniel aza kolongisanga na robete no révélation moko mukie na zwaki nazaki na kati ya ndako nazalaki wana ezaka ndako wana ndoto nde ezalaka batu moko baolinga bakota na ndako na tindiki bango baza ebele libanda nga siko na porte ya na kati na tindika porte wana puna kangi yango nazwi sete ezaki eloko moso kokangela te ka sete nazwi ka sete ezalaki likolo na kangi batu wana batika libanda me ekangamaki bien te papa kisoloke lokelo Charles Daniel aye na mire pembeni ya porte asali boye atindi ki porte wana donc atie donc aye na mire loboko na esali bo asali bo donc asimbi porte te mais asali kaka esili donc pouvoir ye ekangi porte wana yaya komona banzambe eza esengo eza victoire le ato telemi wapi okoka to ngana nzaka molongi na kolonga po programme ono seuti epai na bango batongi temple satanique to moni eyaki na makelele me suka nango wapi ekomi lokola ekeko moko botelema kaka sans valeur sans pouvoir eloko te soko bazo préparer eloko makasi eloko bango baza ko préparer parce que monde est ténèbre monde satanique bazaka na makambo mibale etikadi bazo préparer tango bako ningisa yango bokoloba nkamba bakosa biso bo bakosala makambo moko boye esala lokwa bango baleki nkamba po satana aliaka ko prouver nzambe na matériel satana pouvoir nzambe na matériel akosala bakamba minene o bozomona ke eleki nkamba mais siko bino bokoyeba ne botambuselama po nkamba basalaka eloko mbala moko te ya biso ezwaka temps na espace tolo na to boko na biso ba di lelo te ya kala depuis na tango ya kala papa dia ngenda pe tata simoki mbangu surtout kunzulu déjà papa simoki mbangu na tango na ye akendaka dia kopesa message na kunzulu ke sika o ezali sika na ye ndi papa dia ngenda akendaka kuna papa dia ngenda laki bato boko na kena koya lisusu pona ko banda mosala nanga papa dia ngenda kotika biso bato na bia esili papa simoki mbangu kianga nde akenda ko kende kuna likamo continue le kunzulu telema tozana babilanga na biso tozana ba makambo minene mais après to robona ke eloko moko boye ebimika inaperçu eloko moko bimi na bato ya satana babimisaka biloko bakobimisa biloko ya mabe o ezui tante ezui espace te ezui pouvoir moko te etelemi ezalaka bongo te bomona même ba église na biso ya po etelema ezwaka 10 ans 20 ans ba 5 ans ba nemo ba 9 ans mais bato ya satana bazaka bongo te balinga ko prouver nzambe na matériel balakisa yeke biso tokosukisa yo nzoka nzambe basukisa kete bazwaka basala makamoko boye bomona ngote bosutuki basali kamoko boye ale bino boko bate bango nde bazana solo nkambe kosaka biso po matériel epa nzambe eza na tina moko te satana yaka na biloko moko boye ona esaka bino nyonso engengaka eza orte na discours papa simongi mbango na banza sanda lobaki yango roi wana tango koya mingi bakolinga ete yango tozomona siko yo oponama na bato bakolinga roi divin te oponama na bato bakolinga empereur divin te mais kozala pasi pona yo
ekozala vraiment passe okolonga te po makambo bien ezoya okosuka wapi okolanda nani po biso tolandaka nkamba do soki nkamba etelemisi bokonzi yo boyi yango foza ndoki tozali kokende na suka ya likambo mabota bango ya awa koluka ngai nzambe okombo ya tata mwana mpe tata Simon Ngimbangu Kiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci à tout balingara maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoko pe naza bien papa Simon Ngimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu azali kobatela. Lelo bomoni ngai à mode vert blanc. Mama mwelu kia wanga nzitani Marie. Donc na lati boy na tina. Naza na makambo ya minene ya kolobela. Bandeko nanga bozo bakiti bovanda. Makambo toza nango kolobela lelo ezo senga kimbangiste nyonso croya kimbangiste sympathisant kimbangiste alanda yango na boke nyonso même bano kimbangiste c'est très important. Alors émission oyo esengeli vraiment ko bolanda yango na boke nyonso na lati mama mwilu pamba te ngana lobaka musala ona mizuela te ba pesa nga yango. Et puis nalinga pe komi lobela te nalinga bango moko baloba kati nanga yango bomona kana zala ka vainqueur banguna bazokoka te po ete tango ezali tango ya bana na nzambe elonga emonisama nzambe asala biso bana na ye apesa mutu na mission na ye mutu na musala na ye mutu na pouvoir na ye. Alors rôle nanga yango oyo nazo salela mingi bazomona nga bakupona nga compliqué makambo na osala bamona ngo compliqué makasi miboye bake nzambe atambwisa makana lolenge na ye bino emusu bozozela nkamba eloba nzoka nkamba esi eloba kala na tantôt d'une manière tantôt d'une autre miboye bakate. Alors bandeko bolanda et puis bo s'abonner na chaîne bo commenter bo partager émission mutu nyonso alanda yango. Bandeko lelo tozali 3e jour ya fête Otozanango, premièrement, boyebi ke ya date historique na biso ya carte d'Afrique na Nkamba Nouvelle Jérusalem. Lelo, les 5 ezali 3e jour. Kaka lelo ezali 3e jour ya date ya naissance ya Papa Charles Kisoloke Lukeloke ngani Tracy, empereur divin. Date na ye. Siko na date oyo tango ka le 3 ekokaki na kundoli makambo ebele na kundoli makambo ebele ebetisi bato mitu ebouleverser bato baza kotomboka bato baza kofinga baza kochola baza kozwa ba photo nanga ko publier na ba page kofinga koloba de n'importe quoi mais bozo bato to comme na temps mosusu temps auto komi nango nzambe alinga sala likambo na ye Satana pe atelemi si bana na ye. Siko ba vérité oyo kosunga bino, boza ko négliger. Boza ko négliger. Ngana mi bengaka Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle Jérusalem. Messager ya Nzambe molimo mosantu na 4e génération. Yango na ela bino émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Donc nabuka lokuta te na yaka kaka na vérité. Alors, yango na ye pona continuer ko éveiller bino pe bolanda likambo naza ko lobela eza zarte eza likambo nzambe moko a préparer. Avant na banda émission nanga, avant na banda ko lobela makambo important na za nango lisusu, tolanda nano nzembo. Nzembo eza très important. Nzembo naza kotia eza très important. Boyoka bino moko maloba oyo kobima na kati na nzembo. Boyoka yango. Maloba kobima na kati na nzembo. Yango nde siko tokomi na tango yango. Maloba wana ebima na kati na nzembo nde ezali kokokisama. Bolanda nano nzembo bongo to continuer na émission na biso. Merci.
Voilà, bolandi nzembo. Nzembo lobi makambo ebele. Bokondi ya Nzambe elingi kovanda na mokili. Ekovanda na malembe te me ekovanda na matata. Ekovanda na pasi. Turbulence ya somo ezoya. Bitumba ya makasi ezoya. Nde ekozala troisième vague ya bokabwani. Église Kimbangiste. Bato baza na kati bakobima. Bato baza libanda bakokota. Siko bato musu bakanisaka ke o bazala bakimbangiste babima kende bazala kawana bakokota te soko zalaka deja kimbangiste obima ozaka so na place te bato nani bakota kimbangiste te bango nde bazala kozwa bisika na bango bino bato bozalaka deja boneglijaka makambo ezoleka na nkamba bopesa yango valeur te bosimba nzela bokenda bozala so na esika te alors ope baza na kati mingi bato bakenda bafutaka bango bambongo babundisa nkamba bafutaka bango bambongo baya koteya mokili na kombo ya tata Simon Kibango kianga ni Nzambe mais baza ya solo te baza kobundisa yango boyoki na nzembo mingi bakoya koteya bino bozoka zoteya na kombo ya tata mais azali mutu ya malamu te donc eza ba idéologie on a bande koyebisa bino deya na ba émission nanga o elikaki esi déjà ebanda bomona rango yango bomona kikena telemelaki likambo ya Daniel Dibuya tellement pe église Kimbangiste eza lingomba ya Nzambe balandeli pe likambo yango bamoni pe te oui en tout cas mama ozo ba likambo ya solo Nzambe pesi bango sagesse na ndenge bapesi punition félicitations na ba pasteur na biso lingomba o soki to telemite bandimi ebele bakolanda bato ya mabe lokola nguba bandimi ebele bakosopa na bakobima lingomba pona koyoka mate ya masengeni ya bato ya mabe baza ebele bakobimaka moko na mpoasa baza vraiment ebele masengeni mateya bakoya nango mateya moko boye lokola baza koteya bino pena solo mais nzoka nde eza solo te ezali politique wana eza très codé donc pour comprendre eza passe yango wana nzembo elobi boye telema bisiko za yo Kimbangiste papa aza na posa na yo onyokwami na lingomba na yo to banda kotonga lingomba na biso kala siko tango tozokende na tango ya esengo okomona boye tango baza kotelemisa bokonzi na bango yo sikoyo okosilika semie na vanda na ndako namoni ba message wana bakimbangiste ekoyinda ekosimba te semie na vanda na ndako bato musu semie na longwa Kimbangiste yango wana Nzambe moko abongisaki likambo ezala bongo mpo bato baza na kati bato bakestionaka maloba ya Nzambe bato bazomona nyonso ezoleka na église Kimbangiste eza mabe bakobima bakokende mais na bato nyonso bacholi bato nyonso bafingi namoni ata so nayebi te combien de personnes bazebele me namoni ka commentaire ya mutu moko oyo alobi mama nga naza Kimbangiste bachola bafinga nga na botami na nkamba na kokufela na nkamba programme nyonso ekoleka na nkamba nga naza donc mutu moko wana kasepelisaki nga oyo nyonso batikali mawa toza kokóma na ntango yango kotelemisa bokonzi ya papa bokonzi na bango na mokili kotelemisa bokonzi ya batata na mokili mobimba ekoya na turbulence oyo touti koleka nango eza mokie ekoya ya makasi siko yo mondimi otelemeli wapi telema na position oyo oza nango ota makambo ezoya oleka te lokola nguba malamu aleki na poso bokabwani ezoya ya makasi turbulence ya somo olandi nani papa Simon Kibango kianga nalobaki tolanda ye aveuglement oya kosala na lingomba mpo na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem bokonzi ya mabe etelemaka te na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem bokonzi ya Nzambe kaka nde etelemaka na nkamba na kiti ya bokonzi na nkamba Nouvelle Jérusalem mutu oyo aponami te akovandela yango te do soki omoni mutu aponami na nkamba Nouvelle Jérusalem seke eza mabongisa bango moko banzambe na yeli bino likambo eza très important ya empereur divin papa Charles Kisoloki lukeloki angani Tracy bato baomona ngo mabe
po bazomona lokola bamoni atamboli mabe ye aza bien te bino nde bomonaka ye ke atamboli mabe non ye atambola mabe te bisika nyonso akota eza mpona ko rassembler bagene mpona ko récupérer bagene po likambo na ye ntango ezoya bagene bakozala somo bagene nde bakotombola likambo na ye partout akotaka mpona kobebisa bamiango ya bato ya mabe asalaka makambo na ye bato bayebaka te bino bozomona ye lokola so mpe ndenge nini te akenda korécupere nde baoyo ya nzambe bana bilembo bana bilaka yango akotaki parci parla babisika nyonso bomonamona ye bino bomonaka lokola aye ake komela kuna ake kosala baloyenge te mission na ye eza trop monene abanda yango depuis kala se boyebaka te epuis mpe azosala makambo mosusu mpona nini bano baza na bilembo te bayina ye po ntango akovanda na kiti ya molai na nkamba Nouvelle Jérusalem nde sikoyo place batu bakoboya ye baoya ye te bana bilembo te baoyo baza na bilembo ya nzambe te bakoboya ye bakofinga ye bakochola ye bakoyina ye bango nde bakokende sikoyo baoyo ya nzambe bakozalaka na nsima na ye bakozalaka na nkamba mpo bango bakotika nkamba na bango te do bokonzi nyonso etelemaka na nkamba eza mabongisi ya banzambe bango moko nalakisi bino awa papa simoki mbango kiangani ye moko aza koprépare empereur divin ye moko aloba na mbanza nsanda akozala guide ya roi wana ye nde akozala guide ya loi oyo ezoya na betele bino bahistoire ebele barévélation na nga ebele na zwa ndenge papa simoki mbango kiangani na physique boye amonanaka lisu te me azotambwisa likambo azotambwisa papa Tracy na molimo salabo zongisa boye salabo zongisa boye papa Tracy ayokaka ye bamonanaka bazalaka tout le temps mais biso bato tomona te me nga nazoka grâce ya komona ye na ndenge aza koguide likambo na ye namona papa Tracy tala zoyesa bino likambo papa Tracy bo néglige te eza likambo moko monene nzembo elobi ke satana atikali kaka na makambo mibale ya kosala makambo nyonso esili atikali sikola makambo mibale ya kosala batongi temple satanique tomoni eyaki na makelele me suka nango wapi ekomi lokola ekeko moko boye etelema kaka sans valeur sans pouvoir eloko te siko bazoprépare eloko ya makasi eloko bango baza koprépare wasko monde ténèbre monde satanique bazaka na makambo mibale etikali bazoprépare ntango bakoningisa yango bokoloba nkamba bakosaka biso po bakosala makambo moko boye esala lokwa bango baleki nkamba po satana alingaka koprouve nzambe na matériel satana prouvaka nzambe na matériel akosala makambo minene oyo bozomona ke eleki nkamba mais siko bino bokoyeba ndenge bokotambwiselama po nkamba basalaka eloko mbala moko te ya biso ezwaka temps na espace tolona tobokola na biso badi lelo te ya kala depuis na ntango ya kala bapapa dia ngenda mpe tata simoki mbangu surtout kunzulu déjà papa simoki mbangu na ntango na ye akendaka deya kopesa message na kunzulu ke esika oyo ezali esika na ye nde papa dia ngenda akendaka kuna papa dia ngenda laki bato bokola nakenda koya lisusu mpona kobanda mosala nanga papa dia ngenda kotika biso bato wana bia esili papa simoki mbangu kianga nde akenda kokende kuna likambo oyo continue lelo kunzulu etelema toza na babilanga na biso toza na bamakambo minene mais après tokomona ke eloko moko boye ebimi ka inaperci eloko moko bimi na bato ya satana babimisaka biloko bakobimisa biloko ya mabe oyo ezwi temps te ezwi espace te ezwi pouvoir moko te etelemi ezalaka bongo te bomona meme baeglise na biso po etelema ezwaka 10 ans 20 ans ba 5 ans bane moko ba 9 ans po lingomba mpona likambo eglise kibakisa po etelema ezwaka temps bokomona eglise moko banda kotonga oyo lokwa basundola yango te pouvoir nango evandaka na temps oyo eza kozwa wana soko ntango nango ekoka bomonaka eloko yango esili yango wana bozomona lelo meme toza kotonga mémorial bato mémorial yango eumeli te biso ezwaka temps na espace ekobanda okende malembe soki balobaki ekosala 10 ans après 10 ans studi soki balobaki 5 ans ti 5 ans yango ekoka ekobanda okeka malembe
so to me pembeni ya ane na ngwe koka nesko bako tonga ngo rapide pour date na ngota ngwe koka kaka isili ezalaka bongo mais bato ya satana bazaka bongo te balinga ko prouver nzambe na matériel balakisa yeke biso tokosukisa yo nzoka nde nzambe basukisa kete bazwaka basala makamoko boye bomona ngo te bosutuki basali kamoko boye ali bino bokoloba te bango nde baza na solo nkambe ekosaka biso po matériel epa ya nzambe eza na ntina moko te satana yaka na biloko moko boye yango na esaka bino nyonso engengaka eza or te siko nzambe alingi avandisa bokonzi na bango na mokili alingi atelemisa bokonzi na bango na mokili ekozala na bitumba ya makasi ekozala na désordre moko ya makasi siko yo mwana nzambe otelebeli wapi tozali kokende na ntango yango ngai ti bomona nga nazokoloba awa naza komilobela te mpo na mizwelaki te eza programme ya banzambe bango moko. Alors na ntango ya kala bapapa bazalaki na programme na bango basalaki balingaki vérité eyebana te na ntango ya papa Diangenda papa simangi mokianga nazalaki na biso papa simangi mokianga nazalaki na bapapa na biso na ntango wana bandeko ebele bayebi bafamille ebele bayebi papa simangi mokianga nazalaki mais papa simangi mokianga na banda koyebana te mingi bandeko tsheka te batiaka kaka na bana ya papa Diangenda bana papa Kisolokele batia kai pa na bango mais nzoka ne likambo eboma ba moto botiaka kate siko soki basalaki ke batelemisa ta moto moko ayo ko éveiller batu nde batu babunga te nde mingi basopa na 26 te nde bakenda bongo mais tellement ezaki processus o esengelaki ezala bongo yango wana ndenge papa bombamaka na ye papa Diangenda yebisa batu kaka moko oye alingaki mais en tout cas batu bayebaka te mais tant batu beko découvrir papa Simangi Mokianga en tout cas batu bazaki dena ba programme na bango bakoka ko supporter ngo te nde bakende basopani bakekeke mais soki nzambe alingaki ke ote en tout cas fona prévenir bana nga bayebaka déjà nde batu ebele bakete mais ezaki programme o esengelaki ezala bongo siko tango toza nango tala papa Simangi Mokianga ni alinga biso alingi ko perdre biso te ya mwana bozomona ke batelemisi mwana na bango na ndenge moko boye ya molimo papa Kisoloke papa Delunga na papa Diangenda baza kotambwisa nga na ba programme na bango batata na ya pona nini pona éveiller mokili po balingi te tango tumba makasi ezoya bana na bango bayeba te basutuka non balingi te ndenge esalamaka mingi bakendaka balingi turo oyo baperdre bana na bango te po eza ntango tozokota oyo ezali ntango asuka likambo monene ezoya mpo na lobiko ya moto mwindo po ntango ya moto mwindo ekokisama papa Simangi mokokisi wa bilaka aza kokokisela biso na 1921 atangeli biso discours na ye et puis atangeli biso likambo ya roi divin akoya moto mwindo akoma mundele akoma moto mwindo ye moko akozala guide ya roi wana tokomi siko na ntango oyo tata Simangi Mokianga alakisi biso déjà roi alakisi biso déjà empereur divin mokonzi wa bakonzi oyo azoya na 3 pouvoir oyo akotelemisa moto moyindo oyo akolongola moto moyindo na pasi oyo azoya na nouvelle civilisation tozali kokende na ntango yango alakisi biso déjà tantôt d'une manière tantôt d'une autre yango nga naza kolakisa bino oyo mama atelemi mama muluki ya wanga nzitani Marie nde atelemi tellement ke mama asalela biso grâce alobi ke ntango wana tolongaka te ntango tolonga mama alongaka yango tokomi komona bamama bakomi kozwa baposte na bisika lelo mama atelemi alakisa bino nzela na grâce ya mama muluki ya wanga nzitani Marie biso oyo tozwa bisika oyo po soki mama alongaka te parfois ndenga mpe naza ate mais na grâce ya mama muluki ya wanga nzitani Marie kolonga na ye nde lelo nga mpe nzambe apesi ngai nguya koya kolakisa bino makambo na olakisa bino bo négliger makambo te eza très important so bo négliger yango bokobunga ebele papa Simangi Mokianga naza na posa bana na ye a perdre bana na ye te tonyokami na nkamba na biso tosali mosala ebele
ale bato bazali banda bakoti yo muto banda kina musala wana okei pona ni olingi ko questionner mingi pona ni olingi kokota makambo ya Nzambe balanda yango aveuglement programme na ndenge aza kosala yo ndima oyo esalamaka na nkamba ezalaka mpona bien ya kimbangiste kaka te me mpona Congo mobimba mpona tous les trois Congo mpe Afrique mpe mokili mobimba. Ntango tata Simon Kimbangu Kyangani alobi ke azali mokokisi wa bilaka kasi bilaka ngo yango azoyela biso deja naza koyebisaka bino bino bomona ngo eza pamba te po tata Simon Kimbangu Kyangani akomi na ntango oyo alingi abanda musala oyo alakaka biso wana chaque corps balataka ngo na tina soki akomi kokoma deja pene ya kotika corps wana po alata corps mosusu batelemisa bokonzi na bango na bakor mosusu barekipere bana na bango bazali banda bakwesa satana basisa satana bakobalataka susu corps mosusu mpona kolonga lisusu bitumba ya makasi na bonzoto pe na molimo. Nzambe alataka corps moko te nde tolobaka yandi kaka oui yandi kaka mais achanzaka corps eza te so achanze corps eza so yandi kaka te yandi kaka mais na corps mosusu siko toza kopusa na likambo yango yo kimbangiste ba deja balobaka bacholaka libota ya papa Zako ke papa Zako aza mwana papa Dialungana te nzoka pe papa Dialungana deja si babongisaka biso nde bakolo na ye bituvuidi biso nde bakolo na ye papa Zako aboti bana na mama Nana oyo ezalaki programme papa Diangenda libala oyo papa babongisa sikoyo baboti bana me bana ngo nyonso mutu moko te aza na kombo bituvuidi bango nyonso bazaka na bakombo Kyangani moko te aza na kombo bituvuidi po baza bakyangani mokilo ya bango nkamba ya bango lola ya bango likolo ya bango biso bato toza ya bango siko toza na tango ya bakyangani programme ya nkolo eso eza kokontinue siko libota wana bango nde banzambe babotami baza kuna bazalaka deya na bapouvoir na bango tala kaka famille moko famille wana fo bobanga yango po baza bato oyo basolaka na bapapa eza te telefone boye akotiaka loboko boye asimbika loboko papa mutu moko aza azoluka yo baza connecté baza libota oyo tonda na ngoya nyonso biso to bato foto lengelaka bango po pouvoir na biso peuple noir eze pai na bango ta bazo bake mundele akoma moyindo akoma mundele technologie wana okutu mundele aza nango te bango nde banango programme wana o bayibisaki biso tous les trois pouvoirs bango nde baza nango libota wana po banzambe bango moko papa Kisolokele papa Dialungana papa Diangenda papa Simon Kimbangu Kyangani babota mikuna baza na biso na nzoto baza pe na nzoto mosusu yango baza na posa boyebaka deja ke bakufaka te baza banzambe baponaka libumu moko o bakobotamela baza na biso elongo ndeti mbotama ya papa Tracy eza le 3 février même date na date ya carte d'Afrique date oyo carte d'Afrique ya paraîtra ki na nkamba Nouvelle Jérusalem même date na carte d'Afrique donc tant que fêter fête ya carte d'Afrique na nkamba Nouvelle Jérusalem eza même date na mbotama ya papa Tracy eza longa te ebi pe yepe mutu aza na likambo wana yende ayeli biso likambo wana mpona kobonga ya Afrique mpona évolution ya Afrique mpona kimia ya Afrique eza na maboko na ye empereur divin oyo kopesa kimia na baafricain oyo kopesa kimia na les 3 Congo pe Afrique mobimba le 3 février oyo eza elonga te badeko nanga eza elonga tala siko symbole ya 3 eza trinité symbole ya 3 ezali trinité et puis nabisaki bino 3 wana ebombami na 12 le 12 février pe likambo yango mpe eza mpe kaka na février ebombami na 12 so ozwi 1 plus 2 égale 3
Doso longoli égal na 3 wana nano ya symbole ya trinité ekotika la 12 longola plus ekotika la 12 février eza codé empereur divin papa qui se lokele lukelo Charles Daniel ye wana 3e réincarnation na ye aye kovanda na kiti ya molai na nkamba Nouvelle Jérusalem bakonzi bakouta par-ci par-là bakoya kozwa mibeko epai na ye mokili ekouta par-ci par-là ekoya epai na ye na nkamba Nouvelle Jérusalem eza mpona elonga eza mpona bien na biso Afrique fo tosepela bayindo tosepela elonga emonani elonga emonani itosepela elonga emonani elonga emonani bayindo tosepela elonga emonani elonga emonani itosepela elonga emonani elonga emonani ndeko na ngai lamuka tokomi na suka ya likambo tokomi na ntango ya esengo oyo tolobaka bilaka ewumeli bilaka yango oyo bilaka yango tozokoma na programme yango wana tozokota na processus ya bilaka bozoboya yango bozofinga bozotyola oui soko otali na discours ya bapasi mingi mbango na banza sanda alobaki yango roi wana ntango akoya mingi bakolinga ye te yango tozomona sikoyo yo oponama na bato bakolinga roi divin te oponama na bato bakolinga empereur divin te mais ekozala pasi mpona yo ekozala vraiment pasi okolonga te mpo makambo ya bien ezoya okosuka wapi okolanda nani po biso tolandaka nkamba do soki nkamba etelemisi bokonzi yo boyi yango foza ndoki tozali kokende na suka ya likambo ntango bayebisaka biso ke mondele akenda na 1 quart biso totikala na 3 quart totikala na 3 quart siko na 1 quart o mondele akenda nango tokorécupere yango ekozonga po biso nde toa sikoyo na tous les 3 quart wana na 1 quart ya mondele yango moni papa Kisoloke papa Dialunga na papa Diangenda na ye moko nzampo tata Kimbangu na bakorne ya nyonso donc tous les 4 pouvoirs eza ya biso yango wana tobanda nanu koutilize 1 quart o mondele akendaki nango yango toutilisaka toza kovivre nango yango pe esali peke biso lelo toya pe kovanda na bamboko mpo bazosalela 1 quart na biso pe yango toyaka kovanda na bamboka oyo bazosalela 1 quart biso pe toyoko liaka 1 quart yango tovivaka na 1 quart wana tema nzambe apesaki bango yango siko aza korécupere nyonso bavanda na biso sikoyo tokota na vie mosusu oyo tata simongi mankianga na lakaki biso tolingi tokota na vie wana tokota na likambo wana tokota na moma ya bénédiction na moma ya kimia na moma ya kosepela pasi na biso esila toniokwami mingi mais avant tokota na likambo wana turbulence ya makasi bokabwani oyo kozala lokola deuxième vague so totali bien eza deuxième vague kaka te na ntango papa Simoki Mbango asangisaka bato oyo bazwaka molimo mpo asala na bango nkolo Yesu alobi apesa bango kichukulu balia oyo bakolia bango ndo kotikala kosala na bango oyo bakolia te baza ya yo te mingi baboya bakenda basala baeglise na bango bakenda église kimbangiste tellement ezali le royaume de Dieu sur la terre ebandi na ndenge bandaki malema ti tango tata Simoki Mbango akangami atiki lingomba pa papa Diangenda mais mama Mulu nda bandaki ko gérer nano lingomba ba papa bakola tango papa Simoki Mbango tango papa Diangenda zwi lingomba maboko ya mama Mwilu bato oyo nyonso basala tata Simoki Mbango baboya papa Diangenda wala la deuxième vague baboya ka papa Diangenda baboya bijame bakosa na yete moi aza mwana mukie bakosa na yete papa Diangenda tikala na lingomba bato wana ebele bakenda pe atikala na ba oya ye lingomba ekufa te eya munene lingomba na biso na ndenge telema eza deuxième vague troisième vague na tango ya papa Simoki Mbango kiangani nkolo Yesu atike biso molimo mosantu mais bokabwane ye oyo papa Diangenda ye moko alataka deux chaussettes différents pona bokabwane ya lingomba ke lingomba kokabwana kaka bato ya mabe na bato ya malamu
Yango moni ke kimbangiste koma o batu mususu baza komibenga ba kimbangiste 26 ebima. Pona nini 26 wana ezalaki lingomba ya Satana. Lingomba ya Satana. Bango nde bakokende na 26 bana na Nzambe bakotika na cercle na nkamba Nouvelle Jérusalem. Yango omonaka division wana esalama. Mutu nyonso oyo aza na 26 ana elembo ya Satana. Ozala ndoki te, aza na elembo ya Satana. Aza ya Nzambe te. Bato batikala bango nde bazaka na programme Nzambe. Soko na kati ya bato pe batikala bato ya Satana baza mingi. Atika bato na ye pona ko manipuler bana na Nzambe. Pona bana Nzambe ko comprendre vraiment vraie vérité te. Yango wana bozomona ke ko zwaka ke sika tata simemba okiangani vague munene ye. Bato bakei na niveau moko pas possible. Siko tozali ko kende lisusu sikoyo na 4e vague. 4e vague wana kozala ndenge nini? Mama na likambo ezoya. Sikoyo tellement toza ko pusana na likambo ngo Nzambe asali grâce ke batelemisa mama mwilu moko aya kopesa bino ba message ya ngwananga na kotika bino bongo te nazo pesa bino ba message tokomi na temps moko mususu tokomi na temps moko ya makasi. Nzembo moko ya jeteki eyembamaki o yango ngana ngai ekoki yango natiki bino banana ngai. Nzembo wana nazozongisa ngo siko na otia yango. Nazotia yango po mikolo koya makambo koya makasi. Otango makambo ne koya makasi, bino bozala déjà préparé. Ngai na bino bandeko nyonso tozala déjà préparé. Toyeba ke banzambe bakufa na bango te, me ba chanzaka corps, baliba kota siko na nouvelle civilisation, baliba kota na programme mususu. Programme baliba kota na yango, baliba saila yango na corps mususu. Baliba saila yango na banzoto na bango o mususu. Siko banzoto na bango wana eza na makambo belé. Nzambe akufaka te me basalaka nini bachanzaka corps po baya kosilisa bitumba, po baya kosilisa Satana, po basilisa makambo nyonso. Donc tozokota siko na étape wana. So pit siko tito kota na étape wana mingi bakozala déséquilibré, mingi bakokata bakarte, mingi bakotika lingomba, mingi bakolela, me bana bilembo bobanga na bino te. Oboyo kaka bobanga na bino te, ngai kimbangu na kotika bino te, bobanga na bino te, ngai kimbangu na kobundela bino bana, o bana nanga. Alors tozokota siko na nzembo wana po papa Simon Kimbangu Kiangani, le tout puissant, le roi des rois, Nzambe wa banzambe mokeli na nyonso abongisaka makambo na ye na tina. Aza kokende na suka ya likambo me akosala yango na banzoto mususu. Lingoma pesa lingoma ba jeune bazoya ya ba 30 ans, ba 35 ans, ya ba 27 ans, ya ba 12 ans, ya ba 15 ans. Bazoya sikola nouvelle civilisation. Potango toteyami mingi me batu bandimeli te. Pasi ndeka yango wana. Siko tozokota na mama na likambo. Yango wana fo bozalaka déjà prêt. Boyebaka makambo ezoya pona nini po bobunga te. Nayebi ke papa za na posa bana na ye. Yango wana azolinga makambo nyonso boyebaka ngo avant na bandenge moko boye. Boyebaka ngo avant. Biso ba journaliste tozalaka ba voix libre. Ya ko éveiller mokili bozala prêt bobongama batu nyonso botanga na ba bible wana selon Jean selon nini mais batu wana baza ba journaliste baza ba messager ya mwana ngape mama balenda comme messager à 4e génération na yeli bino ba message bolanda nzembo oyo.
Voilà. Eza nzembe oyo esalaka pasi. Esalaka pasi. Oui, toyebi ke bokabwani ya corps oyo tomesa déjà komona ezalaka vraiment pasi mingi. Mais na molimo eza esengo. Esengo ya makasi. Pona nini po Nzambe alongoli enveloppe wana, alati lisusu enveloppe ya nguya pona kosilisa nyonso po moto moyindo azwa esika na ye ya yambo. Moto moyindo alingi azwa esika na ye ya yambo. Siko moto moyindo wana nani? Mwana elembo, mwana elaka, oyo akolandaka programme ya nkamba, oyo akolandaka ndenge nkamba ezotina. Soko omoni moto aza koteya yo, me ateyaka yo papa simongi maoki angani te. Ateyaka yo programme ya batata te ndenge baza kosala na nkamba Nouvelle Jérusalem. Azoyela okaka o libota wana, ebongo libota wana eyebaki aza moto mabe. Po libota oyo ekenda na kati ya lingomba kimbangisi bakomama te baza te. C'est la Bible qui dit. Bible elobi yango. Bato bakendaka na Bible bakontinaka so kotanga bango te. Bakontinaka kotanga ba o batikalaka na Jérusalem. Bango kandi bakontinaka kotanga. Donc bango te bakenda biso na bango sito kabwana. Baza na pouvoir na église kimbangiste te. Bakosala o bango bakosala na bakote na bango bakei. Wana o bango bakosala kuna etali biso te. O biso tozo sala etali bango te. Siko so bamoni muntu moko boy aye. Yo bana batata na bata aza kimbangiste te. Zala prudent. Zala mwinda yo mondimi ya tata kimbangu, bokili mobimbe pesa melio. Tango ekoki panza sango ya tata Nzambe, kimbangista zali mwinda ya solo. Soko zali mwinda ya solo, toza kokende na turbulence ya makasi, toza kokende na vague ya makasi. Yo mwana tata Simoki Mbango, ozali wapi? Otelemeli wapi? Soko otelemeli na nkamba te, ekozala yo pasi. Soki oza na kati, eke obimi, ekozala yo pasi. Yebake nkamba, pouvoir nyonso oyo evandisami na nkamba ezali mabongisi ya Nzambe. Po ete ezali le royaume de Dieu sur la terre. Tango na biso ya lobiko, tango ya kosepela ya moto moyindo, tango ya sagesse spirituelle intelligence, tango ya connaissance oyo ebunga biso tango molai ekomi kokoka. Moto moyindo akoma ko créer, moto moyindo azongela ba valeur na ye, moto moyindo azongela pouvoir na ye. Mundele akoma moto moyindo, moto moyindo akoma mundele. Tango yango tozali kokende. Batata bazali kosala nouveau départ, nouveau démarche. Bali ba changer likambo na bango. Pona ko bloquer bato nyonso ya mabe, ko bloquer moyini, ko tika bana na Nzambe ba sepela. So yo za moponami to za moponami te, ekoyebana na vague ezoya. Ni ba ponami ba ko sepela kaka na nkembo ya Nzambe. Voilà bandeko nanga na okende musika te, message na ngana yela bino yangoyo. Zwa temps ya ko réfléchir, zwa petangu ya mabondeli. Nzamba lakisa yo mabombami. Nzamba lakisa yo tokomi na étape nini? Évolution nini tokomi na Nzambe sunganga. Na bunga te. Na landa yo papa, mi lakisa ko bomba mangai te. Po onga nazo salo eza na bitumba makasi bayini bana ya satana balingi likambo ebima te. Baboyi yango ebima. Baboyi yango ebima. Baza kotinda bataki ya ndenge na ndenge. Me papa kelo Charles Daniel aza kolongisanga. Na kobete no révélation moko mukie nazwaki. Nazalaki na kati ya ndako. Ndako nazalaki wana ezaka ndako wana ndoto nde ezalaka. Bato moko baolinga bakota na ndako na tindiki bango baza ebele libanda nga siko na porte ya na kati. Na tindika porte wana puna kangi yango nazwi sete ezaki eloko mso kangira te ka sete nazwi ka sete ezaki likolo na kangi. Bato wana batika libanda me kangamaki bien te. Papa ki soloke lokelo Charles Daniel aye na mur pembeni ya porte asali boy. Atindiki porte wana. Donc aye na mur loboko na asali boy.
Donc asimbi porte te mais asali kaka esili. Donc pouvoir ye ekangi porte wana. Yaya komona banzambe eza esengo eza victoire. Le ato telemi wapi kokato ngana nzaka molongi na kolonga po programme ono se uti epai na bango. Naza molongi na kolonga. Boko telema na bafaso nyonso bokoka te. Po te naza na loboko ya tata. Naisa kabino to na bandaka mission o papa kisolokela bisanga loba kobanga te naza na yo. Yango na bomona kanga lelo na lobaka na bangaka te po na biki batata bazana nga. Voilà bandeko nanga bino pe bo lobaka bo banga te. Po ba papa bazana biso. Botenga mandete bo bunga nzela te. Bola ndaka nzela moko. Libota ya papa zako ba papa babotami. Ba papa bazana biso. Ba nzambe bazana biso. Ba yesu kola ba pouvoir balaka ki biso wana. Ba pouvoir na biso. Ba ye nango siko. Na banzoto wana. Soki oboyi bango oza kimbangi te. So boyi bango ndeko nango oza na elembo ya molimo mosantu te. Oko kende okofika lingomba. So yeba deja oza wapi. Po bato oyo kolanda wana. Bango deja baza kokanga maipa ya satana. Esi basombama. De soki yo poza na besoin ya kosombama kende. Kende penza. Okosombama kitoko. Menkamba ekufaka te. Tango papa simoki mangu kianga na bandi musala bato ebele bakenda mais lelo nkambe komandeni. Plein à craquer. Et bon mikolo ya. So bino bokei ndenkambe kufi jamais nzembo deje lobi makambo ekoya ekosala maiza na tina pona nini po bato bazana kati babima ba o bazali banda bakota. Donc yeba soki oza libanda to ya kati. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso balandi ngai. Boki no saba examen de conscience et vous allez vraiment malamu. To bona à la prochaine. Bye. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Kibangu na longi mokili Kembo ebele mikembo banda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu na longi mokili